Bienvenue bandeko banso bozuli bakwa kwa anda page magazine le pesa makana mona suka badioka Serge Bolo tika to pesa mbete nous benons ko banso bota la biso par-ci par-là auto baka betwa bwe batu banso bolonda magazine ekini etumba na mabota bino bozui ngonga peli baku ya page magazine le lokini etumba. Mwana mboka monsieur Don Peter Mopangi candidat conseil municipal oya mesana na commune na ye ya commune ya Njili akitaki na base oya bengaka soigner relation et pas yemoko Blaise Malo le boss akate 5 elaki suka na indusa suka na sengo ya kosakana te bolinga lukala lo yuma ya gloire pesa bandeko ba mwa ndenge nyatamaki na kate 5 na commune ya Njili toke. Mama talaka makamba boye wana papa lubulu lububu Pierre babengaka ye na kombo papa de set ya Don Peter Mopangi mikolo na commune ya Njili ya liye akitaki na base abengaka soigner relation pa yemoko le Blaise Malwa oyo asimbi masolo etali transport na commune ya Njili wana bantofa barese o batelemi wana pona kozela papa de set ya le vieux bourreau moto moko bien oyo asimbi conseil municipal ya commune ya Njili oyo akosala makambo na commune ya Njili ya mesele bugumeta commune ya Njili ye wana papa de set ya obande wabi ba voter kaka ye po ele mdasi ma commune ya Njili asimbi makambo ya commune ya Njili mesele bulu ye moko Don Peter ya Pierre makambo munene za wana kaka na za bureau akosala makambo na commune ya Njili po yende asimbi commune ya Njili monsieur Mopangi Don Peter banjiro balingi ye bantofa bares bakoloba nini pona ye toko voter ye po ele mokonda de set ezali ye tala makambo awa tala dance baliko kama loketu pona ye moko zaki suka na idéologie lelo kazesenga yaki suka na idéologie suka na ndusa bandeko bantofa lelo bena yanga lala tala kuna yanga lala yembela ye kumisa ye monsieur Mopangi Don Peter ya Pierre ezaki toko mingi papa na biso alinga lukala yuma apesa basolo ye moko ye wana akoloba ndenge papa Pete akitaki kuna toleka nzambe asungi biso na mokola lelo toyambi papa na biso na soigner relation ye aye koyebisa biso nga na poni na ngai ki député te nini te a préféré abongisa kaka commune ya Njili donc ye mpo na ye alingi azala bourgmestre ya Njili yango wana toyambi ye lelo ye kombo na ye ya motuya abengami na papa 207 papa 207 alobi bovote ye akosepelisa bino donc eza na eloko moko te oyo ye ayebi te vraiment na baforce na ye na bakapasité ayebe ebele na vie ya makambo oyo po avai na poto akosala na commune ya Njili ezala lokola commune moko ya poto ndenge ezalaka pai ya vandi tokomona makambo ya malamu yango wana numero na ngai oyo nakoki koloba na bino papa 207 eloko ezomotive ngai parce que papa 207 ntango ngai nakomaka na poto papa 207 ebele banda kolakisa ngai baopération ya kosomba biloko te bazalaki mitema mabe même bavie na nga mosusu bapire nga tanto na kotuna ye mpo nasomba biloko ya mituka boye place nini bazoboya kolakisa ngai mais papa 207 ase sakrifia alakisa ngai bapai oyo basombaka biloko ya ba 207 na moins cher na bafacilité yango mituka wana ezosala na Congo alakisa ngai yango parce que ayeba eke mituka wana ekesala na Congo na Njili mpe ezosalela na Njili yango wana omoni nayambi ye mpenza na motema kofungwama parce que azali na bainitiative ya malamu. Ndeko na ngai banjilwa ngai ndeko na bino nasala kompagnie na Njili soki nasala kompagnie na Njili boyebi kovivre na mboka mopaya bato ebele bakimaka bato na mboka bapaya bolamu na ye elakisaki na mboka bapaya ayambaki nanu ngai oyo nasaleli bino kompagnie na kati ya Njili ntango ayambaki ngai nasalaki kompagnie oyo biloko nasombaka etambola na mituka na nga vis-à-vis bainitiative na ye alakisanga bipai ebele na poto kesombaka biloko place boye mituka omona ya moins cher akobenga nga azolakisa nga elakisi deja azali na bolingo po awuti nango na mboka mopaya mais soki ye sikoyo na mboka na biso bandeko na nga akosala malamu mpe makambo ebele ya malamu ekozala tokosepela donc tozala vraiment na conscience
na bolamu asalaki mpo na nga mpe bolamu wana nasalela yango kaka na kati ya njili nasalela yango place mosusu te yango wana topesa ye chance aleka lokola bourgmestre nzambe akosuma. Bon, nga na botami na Njili na quartier 4 na Mwanda na sisi classe na nga na biochimie na quartier 7 promotion à liboso et puis na kenda poto depuis 82 kuna pe na tangi naza en formation ya chimiste na ingénieur process na ke pension natali na ba connaissance oyo nyonso nga za nango bien que na pensionné na apesu na mwa makasi ke na ko transmettre yango na préféraki na ya na mboka na possibilité comme député national ou provincial et biso na bana Njili nyonso to na poto kuna to na souci ya commune na biso ya Njili to na posa Njili comme ville de Njili donc nga na ye pour na travailler pour na Njili comme je suis un technicien exemple moi on peut ça concret ya moke na ngi ko tonga ba quantité boye ko sabonsela biso nzela au lieu bana ko sala biso itinéraire conseiller to le kaka bino boye ka bukangi nzela mbala moko bomisi biso su banzela mosusu ya Njili bon musala on pena basala ndengo wana bon eza entre parenthèses biso to kosala nga na yebi musala nazali médaillé d'or na WCM World Class Manufacturing c'est-à-dire musala nyonso o moto asalaka fabrication nyonso tout sur matière première ezali na suka na bimisa produit fini donc na yebi pena musala naza ba avocat te ba homme politique te maloba non nous c'est la main dans la pâte voilà. C'est-à-dire ko bebisa maboko pona musala emonana voilà donc ya tomoni ndenge lo a la soigner relation ba ya mbio nini ozo promettre la soigner relation ba ndeko nga naza wana ka pona ko servir je suis venu pour servir pona ko servir la population ko servir eloko ba kozanga je vais servir ambition na yeza nini pona beaucoup maître na beaucoup maître en Njili ils ont motivé pour ça ndenge Njili baby pour ngata na ki mwa mokeno ke sanga na Sainte-Thérèse ko sala ba diemba kuna na tangi pe bien na Njili na promotion ya bien en chimie les mots tellement que nazara curieux ceux qui bana ba bimi classe na kuta na deux garçons ya tuni bambo na classe nini au 6e to représenter en eux bozo ça la section ni électricité ngalobi boye bisaka na loi mo électrique boye obike ba petchona ba beta loi mo électrique bon classe en ba osala na voilà je pense que bandi ko partout lancer bandi ko la message ndako ya salité ndako na ya Njili ya salité na moni blesse malo le patron ayambio na son relation a fait ce chance na bandi ko baza awa ndako ndenge ya salité est-ce que ça sire au comme la ndako ko ma soin Njili za salité je suis là pour servir voilà et lobi mingi je suis là pour servir na eka pona sala na sala voilà pesa bandi ko numéro na yo ko ko voter yo pour la matali na nini ba petit frère numéro wango goûter mais eza makambo ya Nzambe non mais batribuer nga numéro wana na seni comme ça d'emblée c'est neti yebanaki on dirait na botamaka mpona bourgmestre ya Njili. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. Il y a un message oyo les patrons avant lancé na bandeko na biso to kabana bino bandeko na biso oyo baza ya Njili ya mituka lokola ya yo market ya cité awa dernier message oyo lancé na bandeko oyo ba partenariat donc ils ba entrepreneur lokola yo on a ndeko message ya malamu oyo nakoki ko lancer
président na biso nanu Fachi asalaki makambo ya malamu ya koya kobongisa biso nzela ya njili numéro 20 asali malamu mpona kobongisa biso njili Kimbantseke mais toyebi te soki benjonction lokola ye paza na bacampagne toyebi te mpona suivi parce que difficulté na biso ezali awa bakamion ezonyokwama parce que bakangili biso nzela tronçon ya njili Kimbantseke mais a principe fale babongisela biso des avenis mabanga oyo kaka bazozwa na makadam babwaka na baveni wana de façon ke bakamion elekaka facile ale bakanga nzela oyo ya njili Kimbantseke bango bakangi batie biso ndeti ya notage tokomi na badifficulté ya makasi président Fachi tolingi yo mingi vraiment pa yozoyoka biso na njili biso toza na papa bourgmestre 207 toza na ye en tout cas bo soutenir ye biso kuna awa pe ye azo soutenir yo comme il faut botala banzela misala oyo salisi na njili eza ya malamu tosepeli nango en tout cas baminda pe peli mais ya mutuya toza na poso bongisela biso baveni oyo bakamio ezolekela bambula ezobeta yango wana nde ekozala malamu mingi bavoi secondaire po tolekelaka ti misala ya malamu osalisi ekosila vraiment topesi yo longonia nzambe apambola yo. Merci na bino banso botaki li bakwa kola na magazine lelo kini etumba oyo epesamaki na mwana ya suka ba diaspora Serge Bolo nakomi na suka na ngai ya magazine lelo nalobaka boye nkoba afutelaka te po yende mukolo ndako tika kolo abatela bino bikuke efongama na moto asimbaki kamera na sima ye moko Gloire Luzolo moto amisa na machine taka. Merci na bayebanso lokola ye moko le pasteur Alain Kouma na pesi mbote pozali. Merci na Roger Batesta fondation Onsen na Gradin Mukulu Mira Monekere ya Mireille Tubaske tika mabe da mbote na ngana mama Yuyu Molongi nalobaka nkoba afutelaka te po ye mo mukolo ndako po na ngana bino inosa ya pamba inosa